Musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tuena kintwadi ye ngudi seto. Ba mama ba ubakalanga bimpovila bieto koma semeto. Tulombele kwa ba mama lo tutela mana beto bana benu taluvana kiambote. Faki. Bika tokubike no moko twavana ngudise tukiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ba mama lulendele kono mvwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kyansuka tata mwanda velela bonso tutoma de vofilanga kayiza munkangala kakako kansi tata mwanda velela wakulumuka yelu yalu lwande lwa Zulu tuena kintwadi yemin lwengisi nya tata mwanda velela bau bakalanga kimfini kimbati lukufi ye tata mwanda velela tulombele kwa tata nluengisi ye mama nluengisi lo tutela mana beto bana beno talufana kiambote faki.
musola kwa se mwana tata mwanda velela bika twakubike no moko twavana nlwengi simya tata mwanda velela kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana sedeto tata mfumo mbanza beto bana bakutukulombele bakafulu watusikidikisa Tusame. Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa mtata nzambi wase yo untwadi yo mtata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munayeto tu kwa ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Mulungu Santu. Lelo tozali na mukolo na yenga. Iza kumona teto komi na date ya le 5 avril dans 2026. Yenga ya lelo ekomi yenga ya ndenge mususu. Tolandi mate na biso ndenge bautikote ya biso bana na banzembo mabondeli pe oye uti na mukanda ya tata Nzambe ezali koloba makaka na ntina ya mukolo ya lobi o ezali te le 6 avril
oyo ezali komona ete le 6 avril ya lobi ekomi ya ndenge mosusu na biso bakimbangiste. Soki totali maye oyo batata bayebisi biso to babandaki koyebisa biso, lelo ekomi solo, likambo ekokani koloba ete tokomi na le 6 avril mosusu. Tolandi ndenge Papa Matondo oyo azali envoyé ya cabinet makambo mibale ayebisi biso na ntina na mokolo na lobi ya le 6 avril. Abandaki nanu na ndenge musala esalemi, ndenge tata Molimo Santo azokotinda biso chaque fin du mois. Donc soki bazali kotangela biso po ete baencourage biso te mokolo mosusu tosala mpe molende biso mpe batanga bakombo na biso. Ezali kaka na ntina ya botongi lingomba tata Molimo Santo oyo bazokoluka bato ya motema malamu to bankwalo zolola mbote. Pe aye koyebisa biso na ntina na milulu na biso ya lobi le 6 avril. Ndenge biso moko tozali komona mboka ndenge nini ebongwani, bapaya ndenge nini oyo si toyambi deja oyo tomoni lelo bongo oyo bakobimela biso lobi. Tozala bana botosi soki tokanisi message ya Papa Mfumalongo, Papa Diangenda kuntima oyo totiaki na mokolo mibale oyo pe totiaki mokolo na carnaval ya biso basurveillant. Donc ekokani penza na le 6 avril oyo Papa Mfumalongo na tango wana alobelaka ke tokoyamba bapaya discipline ezala. Oyo ngai naza koloba ezali ye moko tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu na tindi ngai na ya kobimisa maloba nyonso oyo. Papa Matondo alobi likambo moko koloba ete banda tozwaki bonsomi oyo ezali ete le 6 avril ekomi reconnu awa na RDC journée payé et chômé. Mutu nyonso koloba te akanisa mokolo oyo ya le 6 avril na etinda ya ye moko Papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisi ngai te nakomisa message yango na biso bandimi ete nabandela nanu histoire yango le 6 avril ndenge nini ebandelaka tango tozwi bonsomi Belge, tango Papa Mfumalongo Papa Diangenda alobi ete bakende kozwa nzoto ya Papa Simon Kimbangu kuna na Lubumbashi, tolandaki message yango oyo totiaki lobi baezwitaki te, kasi ye moko Papa Simon Kimbangu lokola ngonga nanu ekokaki te ake kokanga na leta eke batika Papa Diangenda te akende kozwa nzoto ya Papa Simon Kimbangu. Tozala bana botosi mikolo nyonso ndenge toza kotia bamessage bapapa balingi nini. Pe tango tozwi bosomi mboka tango ezwi bosomi bapapa basengaka na mokonzi oyo azalaka na tango wana soki bakoki koreconnaître journée ya le 6 avril. Ata kutu Papa Simon Kimbangu nani bareconnaître ye te kasi journée ya le 6 avril kasi ekokanaka te.
mokonzi ye apesaki nzela ndenge ezalaka ntango nyonso. Mokonzi soki azwi likambo apesi na parlement, parlement nde bakotala likambo yango ekoki to ekoki te. Parlement balobi ete non, ekoki kosalama te. Na régime ya mibale to mokonzi ya mibale ya mboka na biso ayaki kokanisa su likambo wana eke na parlement ntango wana na comité central kaka mpona mokolo moko ekokanisa tata Simon Kimbangu ya le 6 avril oyo azwaka mystère abandi musala na ye ya kobikisa mutu nyonso na mpasi waza na yango na nguya ya nkolo Yesu mpe ya tata Nzambe. Kuna na comité central likambo wana esalamaki te kutu posa ya koloba ete bakanga lingomba tata Simon Kimbangu. Mokonzi ya mboka na ntango wana atombokaka. Tiens, mutu asali malamu mabe nini asali oyo ezali ke likambo ye azwi ezali ya mokili mobimba eza fierité ya mboka na biso boboyi mokolo yango kasi na ntango wana toyebi oyo tozalaka aye koloba mpe mokolo mpe oyo ya le 25 décembre oyo bino bokosepelaka mbotama ya nkolo Yesu na mboka na ngai ekosalama lisusu te. Mpona nini comité central eboyaki journée ya 6 avril eba reconnaître yango na mboka na ye oyo bamikolo tozalaka ntango wana toyebi. Mais papa Mfuma Longo, papa Dengenda aza koloba ntango nyonso ete ekomonana kaka na mutu ya motema malamu oyo ya koleka na ebonga wana, mutu ya motema malamu pe mutu ya makasi oyo akozala na ntango wana akobimisa kaka likambo yango. Promesse ya papa Dengenda nde yango wana. Yango tango conférence nationale eye kokota kotala makambo ya mboka, papa Mfuma Longo, papa Dengenda atindaka pe mwana na ye mususu azalaka kuna na parlement, papa honorable Likutu oyo nzoto na mulimo na ye ezali kopema ao na nkamba, akendaka mpona kolobela likambo yango le 6 avril ata nanu bo réhabilité tata te po makambo mibale ko réhabilité tata Simon Kimbangu pe ko reconnaître journée le 6 avril. Yango na kosenga nanu révérend Elebe bino bozalaki ba témoin ya likambo wana bokolimisa nga makambo nazo kobimisa ye moko tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu kangani atindi nga eke na bimisa historique nyonso yo poete biso bandimi to sosola likambo ya lobi ya le 6 avril. Donc ekomi na kondima na biso likambo oyo tozali koluka yango. Ndenge nazo koloba boyi mingi pe na ntango wana bazalaki bayebaki likambo wana, me yango na bengi papa révérend Elebe popamba te ntango wana bango pe bazalaki proche papa Mfuma Longo bayebaka malamu na likambo wana papa Mfuma Longo alobaka likambo nini na tango ndenge elekaka na parlement eke baboyi likambo yango baholo likutu papa Likutu mpona likambo yango. Oui papa pasteur.
Na nkomo na nzambe tata mwana tata molio mo centre. Kolo naza ko rappeler makambo yango avec une très grande émotion pour effectivement na début à août vers le 7 août en 1991 nazalaki na ndako nayoki kaka lokola ndenge nzambe akolobaka na kati na litoyi ya motu mata na centre nalingi nabima mema bible nakamati bible na mati na centre 12 heures mpe ezalaki kokokana namoni papa Diangenda akoti na ndako biso esika biso tozalaki totikali kobondela libanda ndenge bino boyebi meme atawa na nkambo ntango tozobondela na se ya mabondeli nayoki badikte nga chapitre Jérémie chapitre 29 verset 8 jusqu'au 13-14 jusqu'au 14 apesi nga chapitre wana ntango libondeli esili nafungoli natangi chapitre makambo nini papa mpe Diangenda ye kobima ntango papa abimi nafukami ngai papa kaka awa na 12 heures awa tala chapitre oyo epesameli ngai na kati ya bible Jérémie chapitre 29 verset 8 jusqu'au 14 alobi tanga yango natangi yango elobi boye soki mibu tuku sambo ekoki boye koluka ngai na motema moko boye kosambelela ngai nakomizwana na bino nakolongola pasi oyo bino bozali na yango mpo ngai nazali na baprojet ya pasi te mpo na bino me nazali na baprojet ya esengo mpo na bino me soko mibu tuku sambo ekoki boye koluka ngai je changerai votre sort nakolongola pasi oyo nyonso tu bino bozali na yango papa lobi c'est exact makambo towuti kokangisa na 12 heures nde yango wana yo simba chapitre oyo simba bible oyo okomona moto akoya kozwa yango nkolo navandi naza kozela il était 12 heures ti vers 16 heures naye komona feu papa Luntadila ndala za froid il était encore secrétaire général à l'époque aye akeye epai na papa kuna na conférence tozosala dépliant mais il faut totia chapitre moko biblique na kati namoni papa Diangenda tata molio mo centre abengi ngai papa lebe yaka nakei wapi chapitre oyo ngai napesaki yo nabi papa yango abipesa yango na papa Luntadila napesi na papa Luntadila ye atangi abibe papa chapitre ya kitoko tokomi na 1991 mais 1921 1991 mbula tokosamba ekoki pakatani mbango ake kotia yango na kati ya dépliant ya conférence nationale souveraine bato mingi batangi yango mais c'est bien nzambe ako changer sort na biso nzambe ako longola bapasi na biso tout ça mais basossolité le 6 avril 1921 basossolité papa Simoki Mbango basossolité kamowana te mais tokoluka ye nani wana tokoluka nzambe ndenge nini tokoluka nzambe ba groupe de prière ba bangomba ebele toluka ye to mipese pa na ye ako changer ako pangwisa mpisoli na miso ako silisa makambo na biso nyonso to basosola kite tina wana papa amoni alobite atende papa Likutu honorable Likutu papa honorable Likutu akei na conférence justement pour être à préciser oyo biso tokoluka oyo ko changer sort na biso oyo ko monisa biso bisengo oyo azali na ba projet ya kitoko po na biso ya bolamu kasi ya pasite tata Simoki Mbango
Papa honorable likutu akei kuna tango ya alobi makambo le 6 avril nkolo ndenge yo lobi alobi pe makambo ya tata Kimbangu. Au contraire, ba wololi. C'est ça l'histoire. Ba wololi. Oh, laissez-nous ça, laissez-nous ça, laissez-nous ça. Papa alobi tango tokutani na papa alobi mon fils. Ce n'est qu'une partie remise, à l'obéaki en français. Ce n'est qu'une partie remise. C'est-à-dire, kuna liboso, ekosa le makaka. Ce n'est qu'une partie remise. Vanana, on total abevenement d'engimso tout ça kokende. Bref, toye kokoma, c'est-à-dire nazolo bango avec émotion parce que tu accompagné papa Mfumalongo, papa Diangena dans Genève. Quand on est à Genève, na maman Marie Avania avec tout le respect, Nangai et encore papa l'écoute. Tant mon papa Mfumalongo a teki biso, wana tozo bongisa ba makambo nyonso, papa l'écoute, c'est lui qui a téléphoné à l'ambassadeur Kimbulu, oyazalaki na Belgique, na Bruxelles, a téléphoné à l'ambassadeur Kimbulu, a annoncé que papa Mfumalongo, papa Diangenda, vient de nous quitter. Et c'est l'ambassadeur Kimbulu a annoncé, le président de l'époque Mobutu, le décès de papa Kunana Genève. Bon, je vous épargne des détails. Maintenant, ayez kokoma, toye kokoma, makamouane lekiti. C'est-à-dire, il y a émotion. Pourquoi? Parce que, tu traversé, na papa Mokonjabou, le papa Simon Kimbangu Kiangani, Tokei, na Brazzaville, qu'on a biso to salaki 5 mois. Tango biso to yeko zonga awa. Tango biso to zongi 5, mais après ces 5 mois, papa hier, wangana yeko landa yawa nankamba. Tango na landia nankamba, c'est-à-dire batata ba mama makambo nzambe soka za ko pesa bilaka za ko tina biso to yeba ko tosa. C'est vrai. Papa Mokonjaboule a pesi ngali sous chapitre. Chapitre où il y a 105 ans où biso to za ko fêter lobby, c'est lui qui a donné ça. Je connais à tribune nanda kwa nesali simana tribune na salon pesi ngai Genèse chapitre 4, verset 26, et Genèse, chapitre 5, verset 6, 105 ans. Avant Bissoto Wutakuna na Brazzaville, Toya, et to traverser, avant de traverser, président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, Yende Moto a PC, date où il y a le 6 avril, journée chômée et payée à Bimisi. Or que papa Lobaki, ce n'est qu'une partie remise. Tant qu'il y a Bimisi Yango, papa, hein, médicament, to traversons, on va voir la suite après. À Bimisi Yango, tant qu'il y a Bimisi Yango, journée chômée et payée. Tant qu'il y a Bimisi Yango, Bisoto ya, papa pesinga 105 ans. Tant qu'il y a pesinga 105 ans, dans le chapitre, balopenga na pesibino, tu vas voir. Tokomi na 105e anniversaire, yemoko na programme, moko ki sabilaka. C'est comme ça que ngana lobaka, c'est la dernière chance de l'homme noir. Batumingi ba comprendre kate. Tant qu'il y a pesinga le sous chapitre wana, Bossala noki le 22 mars bossi de sabanda je veux avoir ma jeep ma konti ma koya batu bazo comprendre te et demain c'est 105 ans et lobi était soko mbula nkama na mitano ekoki babandaki kobondela nzambe pe kobenga ye na kombo na idon batombolaki kombo ya nzambe na tango ezalaki 7 et nos awa babungisaki paradis makambo nzambe ebebaki parce que Abel akufaki na 105 ans batombolaki lokumu ya nzambe
Nzambe yango nani na mokolo malelo yende tata Kimbangu yende tata Molio Mosantu ba projet ya esengo nana bongisaki yango yende tata Kimbangu et oyo biso to rataki ba atie biso lisusu filet de récupération na 105 ans yango anande ekozala journée moko spéciale awa ba konzi ya leta et comment soki boye ko lukangai soki bozwani na ngai soko bozluki nga na motema moko pasi na bino na kosilisa yango na journée ya lobi ndenge bapesi yango programme eza journée moko spéciale. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que nazali vraiment témoin. Soit disant aussi en passant tango papa Joseph Diangenda Tiangani atiki biso. Je me suis retrouvé encore na maman Marie. Maman limisanga na ko répéter. Maman Marie atali nga lobi oh mais papa elebe. Oye comme lokola Genève ya mi balé. Ngabi ah makambo nzambe c'est très compliqué tout se comprendre moté. Totalaka. Tokomi na 105 ans, yem pas allé et puis ndenge papa Zako alobaki yango na j'étais heureux tant mutoate alobaki yango kuna na université. Batuna ki yo tango bakoya kotuna tango yo kokende na nkamba tango bakotuna yo makambo pona tata Kimbangu yo koloba na tata Simon nkoko na yo tata Simon Kimbangu okoloba na ye nini. Moi j'étais aussi dans la salle. Ça c'est un milieu universitaire scientifique et alobi yango sans hésitation soko balobi na ngai bozoko tu na ngai nkoko na ngai tata Kimbangu na koloba ne nini mais nkoko na ngai papa Kimbangu yoyo papa Simon Kimbangu Kiangani était dans la salle vraiment avec beaucoup d'émotion. Si Kanga Nazala Kingalobi il a réussi à l'examen, il mérite comme les Américains disent très bien, c'est-à-dire la plus grande distinction. Et il a été proclamé docteur avec la mention plus grande distinction. Wane Zalaka aux États-Unis, Ndenge ba Obama bazwa ki yango Harvard, très bien. Et talampe to komi aw, tata Simon Kimbangu Kianga. Yende oya zalaka yempe azali ya bomoi. Tala ndenge na lakisi bino ndenge zalaka depuis 91 ti aye kokoma papa Diangé na lobaki ce n'est qu'une partie remise. Et ti to yokokoma na 105 ans. Ba chapitre wana kaka oya pesaka oyo mpe aye ko pesa yango. Et oyo mpe azali kokokisa pe makamo yango. Batata wa maman est-ce que ndenge lobaki papa Ingo Pembe oyo ezali kama kobusa na oyo ezali kama kobonga oyo. Papa Limisanga, c'est avec beaucoup d'émotion que je rappelle toute cette histoire wana au Limisanga. C'est comme si c'était hier, c'est comme si c'est vraiment beaucoup d'émotion. Oui, est-ce que vraiment ils allaient papa Ingo Pembe paix à son âme. Est-ce que vraiment ils ama kama kobonga oyo. Après ça chapitre na tango wana bat ba wololi. Et alors, non, écosalema, il y aura, ce n'est qu'une partie remise. Tu verras. Et tu y kokoma wanankamba, et abimisi le sous chapitre, et 105 ans, yango, parce qu'alobaki attend. Ngana lingaki, c'est pour la première fois, moi je fais plus de 2 ans ici en Kamba. Ndenya adjeli sakinga na centre, awampe adjeli singa abi vanda wana. Attendez. Tito yoko koma 105 ans, ndenga pesa chapitre. Et makamo yango yango. C'est l'histoire, c'est l'accomplissement ya ba prophétie. Et sengeli na kimbangiste na moto nyonso to esika ya azali. Et sengeli na biso pe bato nyonso to na journée ya lobi. To lukaye makambo na biso nyonso biso to zali na yango posa nde to kopesa yango epai na ye. Soki to kopesa ye na motema moko. Soki mpe tokozwana ne na mitema moko parce que nyonso ezali epai na ye, il changera notre sort. Na kombo na tata mwana tata Molio Mosantu. Merci papa pasteur Elebe. Ozolaka ka pembeni parfois likamususi kuya. Na tango na papa Mfumalongo. Papa aliangenda kuntima makambo mibale
réhabilitation papa Simon Kimbangu peut reconnaître date le 6 avril. Et là, qui na mois d'août 1991 wana ce qui na bosani tendengo lobeli yango conférence et bandaka na date le 7 août na 1991 de papa Mfumalongo ye koloba était malgré baololi kasi na tango wana président Mobutu alobi ete ata na nzela wana te nde apesaka likambo yango na mama ministre en justice si je ne me trompe pas mama Muyabo Papa Muyabo Nkulu papa Muyabo Nkulu yempe ayaka atala likambo yango de réhabilitation ekosalama le 12 septembre 1991 wana kasi regret ya papa Diangenda ke esalamaki te na ndenge ya alingelaki yango be alobaka ete ekosalama après 20 ans après 20 ans nde accordaka papa Diangenda après 20 ans après 20 ans yango nde eyaki kosalama na 4e régime la président Joseph Kabila tout le monde qui était le 3 octobre l'an 2011 oye salamaka na Mbanza Ngungu mayema monanaka na Mbanza Ngungu biso nyonso toyebi c'est que likambo oyo papa Mfumalongo papa Diangenda alobaki ekokani kasi oyo mukolo ya reconnaissance ya de 6 avril yango nde mutu etikalaki ye na ntango wana alobaka ete na ntango wana elombe akomonana oyo akoreklame likambo yango ndenge emonanaki na l'an 2011 mpe ndenge papa Diangenda alobelaka yango soki na ntango wana soki ekoki mukolo ya le 6 avril yango emonani ndenge papa elebe alobeli yango na l'an 2021 tango mokonzi ya mboka aye koinaugure musée apesaki programme wana promesse wana kasi ekotaki na parlement aboyaki likambo yango pourquoi c'est 6 avril ezala reconnu journée payée et chômée kolobaki te mokonzi ya mboka ndenge balobaka na français a pesé de ce poids dire eke ngai na signé yango na ordonnance loi présidentielle et que journée yango ezala reconnu donc c'est que parlement eboyaki yango mais ye mokonzi ya mboka apese likambo wana alobi ete ezala reconnu mokolo yango lelo oyo toza kokanisa lobi le 6 avril oyo gouvernement nyonso tozomona yango ekoti na Yerusalem tata maman kimbangiste jeune kimbangiste tokanisa na likambo wana donc ndenge toyoki na matei ndenge protocole alobeli yango ba disposition oyo bazwi wana bakolala etamboli na kati na Yerusalem kofanda na kati na temple donc discipline ezala eza mokolo moko oyo ezali ete soki obebisi ozwi libabe obongisi ozwi mapamboli na nini na kobomba kaka mibeko ezali mokolo munene mokolo alobi ya le 6 avril oyo ezali te mokonzi ya mboka alobi ete biso nyonso tomipesa na mabondeli biso nyonso musala ezali te kasi bisika tokosalaka na bakompani na leta journée wana bafuta biso mbongo lokola ezalaka bajournée nyonso yango biso bakimbangisi tozosofla na likambo wana ndenge nini mokonzi ya mboka akomi na niveau wana asuki mpe kaka wana te ndenge tomonaki ete papa Diangenda alobela yango mutu moko ya motema malamu de la bonne foi oyo
akosala nzela ya nkamba. Makambo nyonso oyo tozokobimisa awa papa dengela ndenge alobelaka yango ete ntango tozokoloba bobombaka maloba na biso bageste nyonso toza kosala bobanda koenregistre yango po bato na ntembe bakoya ntango bakolobaki papa alobaki ndenge wana te esalamaki ndenge wana te bobimisiri ye kaka baarchive nyonso wana na ntango wana soki mpe aza moto ya tembe oyo balobaka na kati na bible ke Saint Thomas na ntango wana akozala convaincu. Yango batata na bamama ndenge nalobeli yango ngai te me papa simoki mbangukianga ntatindi nga alobi tu papa Mbenza limbola makambo nyonso wana ndenge ezaleli tala na kati na lingomba tata Molimo Mosantu oyo mboka tata Simoki Mbangu mboka na ye amoneli mpasi mikolo boni oyo ezali eke balobi tokanisa mokolo wana tofanda na bandako tosala te kaka journée moko ya le 6 avril papa jange nalobelaki yango te elombe akomona na oyo akosalisa nzela tozala na makanisi na esika wana toza kobomba likambo te na esika wana papa pasteur parfois likambo kobakisa ezali susu ezali zonga na yo kasi tozala bana na botosi na kosilisa message oyo na kosenga nzembo na papa dirigeant totonda Nzambe sanzola Nzambe alleluya tala mpasi nyonso batata bakoko bamoni batata bamoni bilaka awe ezali kokokana na bonzoto bango baza lisusu te kasi eza kokokana na ntango oyo bisengo wana oyo elakamaki ezali mokwa na ngai nayo totonda Nzambe. Totonda Nzambe alinga biso atinda mobikisi ose totonda 2 3 totonda Nzambe alinga biso atinda mobikisi ose tala esengo yo ye abongisaka elingi komonana totonda Nzambe alinga biso atinda mobikisi ose tala esengo yo ye abongisaka elingi komonana tala nanu bakoko na biso nani ayebaka tokokoma boye tala nanu esika touti bandimi to batela mibeko alleluya sanzola nkolo talesengwe si ebelemi alleluya sanzola nkolo talesengwe si ebelemi tala nanu bakoko na biso nani ayebaka tokokoma boye tala nanu esika touti bandimi to batela mibeko alleluya
sanzola nkolo talesengwe siyebelemi. Alléluia. Sanzola nkolo talesengwe siyebelemi. Nali kamoira Tanzambe Cambonios o yezala kaita Tanzambe apesi laka tenge tata moni mos papas mokimba unkyanga na lubela kyango na mukolo wanete Zambe suka apesi laka kaka kino fo akokisa yango. Natango wana tolobili likambo ya conférence nationale o ezalaka kuna na Kinshasa na tango 1981. Kaka na tango wana likambo tata Simoki Mbango ebimaki pe esengelaki na union sacrée, donc IDPS basengaka ete ba komona papa mfumo longo papa dengeta konti ina zolo baboye bango moko papa elebe bayebi papa tukemboso bayebi pe papa mfumo longo a autorisaka na protocole eke likambote baya kosambela elongo na biso solo bayaka ye moko papa mfumo longo asengaka bango na kata ndako Nzambe na centre d'accueil wana soki bazali na liloba bapesa ye solo batelamaka bapesaka liloba na bango pe papa mfumo longo apesaka bango eyano apesaka bango alobi ete makambo bosengi na yoki me bobomba ngo na motema eke mukolo wana eyekokokana mukolo wana eyekokokana masonga naza koloba awa ezalaki bien enregistré tozali na yango esoki pe ntango ekomonana tokoki kolanda ndenge nini ntango wana basengelaka yango na 1991 wana ntango na conférence nationale pe ndenge nini papa mfumo longo papa Diangenda kontima apesaka elaka ndenge nini ezali kokokana na mokolo na lelo. Donc koloba ete tozali bato toza na banzoto
na tango wana oza na nkokoso oyebi ke nzambe azali, surtout biso bato yini toyebi ke nzambe na biso tata Simon Kimbangu azali lelo na tata Simon Kimbangu kiangani soki osengi soki esengeli mpe apesa réponse kaka na ngonga wana akopesa yango, soki apesi yo elaka tiango na motema eke tata Molimo Santo apesi ngai elaka, donc zala na patience kino ekokokana. Donc eza komonana eke lelo oyo wana gouvernement ya lelo bilaka ya papa Mfumu Alongo ezali kokokana. Biso toza kolanda tozala bana ya botosi nyonso bapapa bongiselaka mpona biso ndenge toyemisi na nzembo ekokokana kaka ekoleka te. Na ngonga oyo toke mwa musika kuna na libanda tokoumela te tosilisa avant po ba organisation mpe mosusu kobongama mosusu nani tosilisi te. Ya papa de la ville oza kolanda biso ngonga ekei mais soki toke musika boye po ye etinda ye moko papa Simon Kimbangu kiangani koloba ete tolakisana nanu biso na biso toyeba journée ya lobi ya le 6 avril epona nini bapaya baso kokotela biso banda mokolo wana kino lelo ya ndenge na ndenge. Donc ezali journée ya kozwa mapamboli soki ozalaki na likanisi ya kosala mabe na moninga longola likanisi wana kozwa libabe te. Ezali fete to Yelusalemi, ezali mboka ya kozwa mapamboli kasi ya kosala mabe te na kati na bolingo mibeko pe misala onkomba tata mwa pitata Molimo Santo. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusia musu ye lusiku musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela